Mbote, bandeko nyonso, nzamba pambola bino, mbote na bino, bonjour, bonsoir, ça dépend, esika wapi video ekokuta bino, boyebi ke toza na bakontina eza ya kokabwana, donc bamosusu na ngonga oyo biso bakomi butu. Donc bonsoir na bino kuna esika bozali, surtout bandeko ya Canada, bandeko ya États-Unis, na bosani te bandeko ya Australie, et surtout bandeko ya Ngwanzu, kuna na kati ya Chine, atuka ya bino yango na losako. Nzambe apambola bino ndenge biso bakongole tolobaka. Émission oyo ya biso tobengaka yango, boyebi ke Kongo Alenga TV, toza na ba émission mibale, toza na bokoko ya bayindo oyo tolobelaka makambo etali politike ya mboka. Tolobelaka makambo oyo mabele bakoko batikela biso. Ya solo bandeko na ngai, masolo na biso yango tobenga yango masolo na biso. Émission oyo masolo na biso tolobelaka baartiste et surtout baanalyse na makambo etali communauté. Parce que nous sommes communauté oyo tobengi communauté congolaise. Donc tolobelaka kibo biso. Makambo etali bamusicien, makambo etali vie sociale na biso, masolo na biso elobelaka yango. Émission ezali présenté na ye moko ndeko na bino Shora de Sulanga parce que baza ba voisin bandeko bazalaka côté moko na Montfleury bazalaka esika moko ndenge bozomona bango boye ba voisin Koffi Olomide toyebi histoire ya Wenge Muzika bato tu balobaka ke Koffi asala pe part na ye na Wenge Muzika BCBG ntango bazalaki ensemble. Koffi Olomide asala pe part na ye. Eloko nini oyo babebana na JB bamosusu balobi ke ya solo JB Piana aza pire petit ya lekuru yaka. Koffi Olomide pire petit ya lekuru yaka oyo asala mpenza ba œuvre ebele na kati mpe ya vie ya lekuru yaka parce que banzembo apesa lekuru yaka Koffi adéclare yango te me apesa yango papa Wemba tanke vie na ye oyo mpe esalaka eve beaucoup lelo asala basuccès na banzembo wana oyo ya Koffi Olomide. Ntango Koffi Olomide azalaka na ve beaucoup JB Piana kutu ne parle pas donc azalaka mpe na coin na ye na ndenge na ye na bandala. Koffi Olomide eza na ba année 60 ba année 70 ba année 80 ntango ve beaucoup azwa na ba visa 80 na mikili bazalaka na Koffi Olomide wana Koffi Olomide na kati ya Suisse avec ba Rive Kono ba Pacha Miliki bazalaka na Suisse mboka ya Dide Masuki mboka ya bato ebele baza na Suisse wana. Mais JB Piana aye kokoma pire petit ave beaucoup babeta mpe babale makambo ebele oyo ya bango moko na kati atanke baartiste vie na petit na ye vie akufa na kolere ya Koffi Olomide toyebi te masolo nde babeta mpe na JB Piana mukulu na kati oyo lelo esalaki mukulu atuka alingaka su Koffi Olomide te na ndenge mpena na esprit ya bien pas question de contact malgré baza bavoisin aleki kokota so makambo ya bana bamusicien bandeko toyebaka yango baza bato te eza kaka bamusicien te me biso bato ya mokili oyo nga master faites attention bamusicien bana makambo ebele Koffi Olomide ya solo bandeko na JB Piana eza ya kobeba JB Piana
Mutwashi, Mudibimpa, bato bakize Jean Bedel, bakize Jibe Mpiana, balobi ke Jibe Mpiana yende mutu asali ke solo Koffi Olomide abeta te bango na Fally Ipupa. Mais tokende na makambo ya Jibe Mpiana. Jibe Mpiana matondo mingi ya solo bandeko na ngai toleka nanu liboso mpo tozokola makambo ya Jibe Mpiana toyoka biso moko audio oyo tobandeki kozela biso toza kozela réponse ya Koffi Olomide aya koexplike biso pourquoi hippodrome est-ce que eza le 19 mpo ti sikoyo bato baza na kebakeba bazoyeba te concert ezali to eza te concert ezali to eza te artiste ye mo fala aleka aloba na bato ke concert ezali bato bosomba babillet olie ke bato bainzitaka biso nyonso ngai ngai nasomba billet na inzite naza touche donc ti sikoyo naza toujours na saint timbela donc tozoyeba te est ce que eza ndenge nini masolo yango eza 4-3 to koma toyoka audio oyo Koffi Olomide ndenge asiliki na bapeti na ye bandeko na ngai nakosa te naza koyeba te Jibe Mpiana na Fally Ipupa bango nde bazali mpenza bakize oyo Koffi Olomide aza kotelemela bango mpo na likambo etali carrière na ye nayebi te soki ezali ndenge nini Jibe Mpiana na Fally Ipupa ateko bandeko na ngai on se trouve après toyoka audio bongo nsima totia bacommentaire nini mpona gagner nini vraiment ngai bomata bolinga bokita te je suis Koffi Olomide le patron de la musique congolaise les 2 ou 3 patrons actuels de la musique congolaise c'était mes travailleurs non boyebi yango te Fally faire et tout ça vous le savez non oui. Je leur ai payé des salaires ah yango na benga le patron de la musique congolaise hein? Ah oui. Oh non, 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 franchement. Héritier, on s'en a héritier, on a fait pour la nini. Pour la est-ce que, on s'en va dans l'émission. Parce que, on a fait une émission, tu sais. C'est-à-dire, il y a un dago, on a eu le big lélo, net, mon connaît JB. Na yaki, on a pas, na, son, c'est non, on a rang. Aïe, bah, ça a pété mon quai de banga. Au ça, je l'assume. La domaine, là-bas, tu vois, attends, je vais répéter ce que j'ai dit. On a la ligne à moi, là, naïe, au, Adef Sarambon. Vous voyez, quand même, non? On a dit, dans la millionnière, il y a Adef Sarambon. Il y a JB, à Adef Sarambon. Non. Ça, c'est un moment, on sait combien. Là, il y a mal à la coulée de la pomme chinois. Franchement, non. On est maintenant Congo dans la quoi. Non, non, tu m'as là, on le la musique à Congo à Zate. Ça, la bénéfice, c'est un peu le nez dans Zakanaï. Dans le nez dans Zakanaï, et heureusement, il a compris. Mais on va vous en oui, on sait. On a besoin de mon poste de succès, à ce moment, devant moi, derrière moi, on a succès. Mais non, le banane, il est dans le cas, boy. Oh, moi, si naïe, tout le monde a tout cas, photo, pas m'en faire, tu vas mais bien, on peut qu'ils ont ça et comme un drame na Congo, mais non, mon boyebi. Mais oui, mais tout le bango, tout ce qui est là, qui y en a pas, non, les petits nangaï, petit, moi, je suis votre papa, bino, tous les longs, papa, la bino. Oui, problème, nangaï, ça, succès, au militro. Problème, à Koffi, succès, aussi, la télé. Si le Naoto, mais ça va remix, mais ma carrière, mais je crois que donc je te dis, problème, on a trop de jalousie. Trop de jalousie. Non, ma chanson préférée là-bas, c'est Minou. Hein? Ma chanson préférée. Pardon. Nalobi, Fabrica, ça fait. Allons, on va aller chez les talents. Est-ce que Minou, on a gagné la Fabrica, c'est pour la Camoira? Vous y évitez? Même faire la première, moi je peux vous le dire. Bino baspirita c'était bokina mbangu trop non non la vie on a bien la vie photo yo kana pe muke na la liko fondateur ya maisha au 500 ba musicien mutu malamu na musique Congo lokola nga azalité héritier ye biango ye moi komeni ngango abenga nga papa héritier abenga nga papa mais on fait vraiment la bon pour la nini on peut faire raison moko asali na nini na lobi que la plus petit na ngo yo nzoto mikio na yemba na nini ma beza wapi vraiment, vraiment. Hein? Oh non. On comprend.
basacharnaka na mutu me ata basacharnaka na mutu na namona te ka kofi yango sadi nasala nini yango sadi nayebiki nasala banzemba bien et tout mais libolo mama na yo boye na boye mama na nga kufa civilisation fana libolo mama na ngai vraiment. Non, ça c'est les esprits. On a pas spirituel, ça m'a y été. Mais dans le bilan, c'est-à-dire il y a tout un paquet. Mais vraiment, pour la Camerounais, maman n'a pas fait avec ta musique, on fait un bon maman n'a. Mais ça, tout côté niveau, ça, on n'a pas bon maillot. On va profiter de la téléphone, on appelle anonyme, numéro, on va passer, on va benga benga. Kofi ngani nonga basinga te na Congo. Kofi ngani no basinga te. Les types là les warriors. Nini basinga ngati bino boyebi. Bawaze kwa wana. Elongo nanga nini. Yawa kutu mzio sala kina umela na sala kaka. Génération sakate. Nana la tante, je suis un diplômé d'université. Nana tante dans un micro caméra pour la finga mutu mutu on appelle ces valeurs ya wasagate. Hein? Moi quand je parle des gens, c'est uniquement pour me défendre. Le loba finga na sindi. C'est-à-dire, le logo signé, c'est la musique à Congo, mais on t'a beaucoup d'amant à Sali. Nano, nanda, on a un amour, on a moisi, de moisi, on a l'inga sindi, nanyuana. Sindi le cœur, nanya boya sindi, naninga yembaka. Ah non, mon thème m'a payé, non, non, non. On a un civil, à ça, la réunion de mission, à l'obalikama moutete, le logo finga sindi, capo. Qui a solo tolandi audio alobi ke jiba alobaki ye aza kolinga mwana na ye epuis adefisa ye mbongo mbongo yango akokenda yango wapi soki apesi akotikala na combien donc toyebi te ya solo bandeko boyebi ke mutu adefisaka mutu mbongo mutu azalaka nango kaka mpo nga ndenge naza boye na pale na ngai nakozala ta so na mwa 100 bale na ngai ta 200 bale so mutu aye alobi ke kongo alenga shoka de sula nga limbisa nga vraiment naza na kozanga naza na besoin ya 20 dollars, 20 euros bandeko naza na 100 bale na pale nakobisa mwa 20 bale napesi ye adefi mokolo ya kozwa azongisi nga 20 bale na nga donc kote wana nayebi te Koffi Olomide nayebi te soki esengaki azwa million epai ya JB Piana bamillion lokola bango bakóma na bango bamillionnaire bato ya mbongo toyebi te JB alingaka aloba ndenge nini ndenge Koffi alobi ke no ye mbongo anga alingaka adefisa ngai eza combien soki apesi ngai ye akotikala na nini toyebi te alobi ke ngai nalingaki mwana na ye eske yango wana bandeko JB Piana azalaka na kanda ya Koffi Olomide parce que baza bavoisin bandeko bazalaka kote moko na Montfleury bazalaka esika moko ndenge bozomona bango boye bavoisin Koffi Olomide toyebi histoire ya wenge muzika bato tu balobaka ke Koffi asala mpe part na ye na wenge muzika BCBG ntango bazalaki ensemble Koffi Olomide asala mpe part na ye eloko nini oyo babebana na JB bamosusu balobi ke ya solo JB Piana aza pire petit ya lekuru yaka Koffi Olomide pire petit ya lekuru yaka oyo asala mpenza baevre ebele na kati mpe ya vie ya lekuru yaka parce que banzembo apesa lekuru yaka Koffi adeklare yango te me apesa yango papa wemba tanke vie na ye oyo mpe esalaki vie beaucoup lelo asala basuccès na banzembo wana oyo ya Koffi Olomide ntango Koffi Olomide azalaka na vie beaucoup JB Piana kutu ne parle pas donc azalaka mpe na kwe na ye na ndenge na ye na bandala Koffi Olomide eza na baannée 60 baannée 70 baannée 80 ntango vie beaucoup azwa na bavisa 80 na mikili
bazalaka na Kofi Olomide. Wana Kofi Olomide na kati ya Suisse avec ba Reve Kono, ba Pacha Miliki bazalaka na Suisse, mboka ya Dide Masuki, mboka ya bato ebele baza na Suisse wana. Mais JB Piana aye kokoma pire petit avec beaucoup babeta mpe babale makambo ebele oyo ya bango moko na kati en tant que baartiste vie na petit na ye vie akufa na kolere ya Kofi Olomide toyebi te masolo nde babeta mpe na JB Piana mukulu na kati oyo lelo esalaki mukulu atuka alingaka su Kofi Olomide te na ndenge mpena na esprit ya bien pas question de contact malgré baza bavoisin aleki kokota so makambo ya bana bamusicien bandeko toyebaka yango baza bato te eza kaka bamusicien te me biso bato ya mokili oyo nga master faites attention bamusicien bana makambo ebele Kofi Olomide ya solo bandeko na JB Piana eza ya kobeba JB Piana hippodrome ya Kofi Olomide eza esengo ya bakongolais parce que c'est le Congo qui gagne biso mposa ezali miziki na biso bato bayebaki ya solo biso nde numero 1 na kati afrique mobimba me ya solo bandeko na ngai jalousie oyo toyokaka motema lukundu eza kaka na bamusicien te tina bapoliticien na biso bayokanaka te Kofi Olomide alobiki ye aza intellectuel ye atanga bandeko na ngai me bamo oyo toyoki Kofi Olomide alobi na audio oyo surtout kofinga mama grand mopao bolimbisi tolingako mingi me ntango oza kobimisa bamo wana bana na yo badidi stone baaristote bana ozala bango ebele memi mwasi na yo na kati ya ndako mama si ayoka yo papa mokolo boye obimisa mo wana biso moko tolobaka yango me tolobaloba me eza mabe eza condamnable mama barespectaka ye bamama nzoto na bango bafingaka yango te yo moko faut se pardonner faut senga pardon parce que oui bafingi mama na yo me yo kobimisa yango te okoloba yango na signe ya basymbole en tant qu'intellectuel soit disant ndenge olobi parce que bapoliticien congolais mboka na biso oza komarche te kaka na likambo etali moi suis licencié moi nga nasala droit mais droit yango lakisa biso mosala ozosala lakisa biso na mosala yo ozosala na congo wana bapoliticien kibongai ngai nde naza danger ngai nasala droit ngai nasala ngai naza badokter mpe ndenge moko me ntango bokendaka na bamonde ya univers wana bokoti na monde univers université il faut boyeba makambo koloba eza condamnable okoki kobimisa mo wana te na réseaux sociaux mpo bana nyonso ya mike bakoyoka yango mpe bayoki yo en tant que mokolo meme papa oyo bazalaki atake na bapeti na ye me papa oyo bazalaki na bareserve moko incroyable bato nini bataka papa oyo te me papa oyo bazalaki toujours na bareserve azoyeba ndenge azoloba ata akochrétien yo akogaze yo vis-à-vis me akofingo te akobimisa mpe mo moko te ya mabe me okoyoka kaka mare na ngai walai ve bokuli tomona Kofi Olomide en tout cas tomoni vraiment côté wana penza en tout cas au débordé il fallait pas osala audio aboye pe obimisa bamo ya boye
JB Piana problème nini na mukulu bino na bino mu bamikulu vie na yo Koffi Olomide alinga beta hippodrome problème eza nini yo mpe olingaka kobeta yo mikolo eleki tozelaki yango oyaki te yo mpe luka dati na yo oya donc bandeko na ngai hippodrome ya Koffi Olomide bato baza koluka karene esila ezali JB Piana na Fally Ipupa. Fally Ipupa mikolo oyo bandeko akomi na baproblème makasi na bamusicien congolais akomi na baproblème makasi Fally Ipupa akomi na baproblème makasi Fally Ipupa ye na Didi Stone botala Didi Stone ndenge azalaka ndenge Fally amemi Fally Ipupa ye mwana na ye Didi Stone Fally Ipupa aza koya na Montfleury ndenge alingi pire petit ave na ye Koffi Olomide épreuve yango oyo Fally Ipupa na Didi Stone bébé amemi ye me tala ye yo bango oyo bolimbisa ndenge foto ekati parce que eza foto topreparaki yango te donc après donc avant et après Koffi Olomide aboyi alobi ke ya solo Fally Ipupa warrior wana ndenge azobengela bango akomi kutu koloba akomi kobanga koloba meme nkombo ya Fally Ipupa mais pire petit na ye mwana na ye Koffi Olomide alingi soki kosite nkombo ya Fally Ipupa te na monoko Didi Stone akoni mingi na maboko ya mama na ye ya solo bandeko Koffi Olomide azali contre ndenge Fally Ipupa azalaka na Didi Stone donc aza kosepela te ndenge Fally azalaka na Didi Stone donc bandeko na ngai ezali kosala mpenza pasi mingi na Koffi Olomide et surtout ndenge alobi nde tolande na audio carrière na ye bato bazali kobebisa yango ndenge toyoki na audio bandeko na ngai donc Fally Ipupa et surtout na JB Piana alobi ke ye alataka babilamba bangwanzu kote ya Fally Ipupa ye aza koluka abebisa carrière na ye atika mwana na ye nde tokoki kolanda doki Koffi Olomide azali content te ndenge Fally azalaka na Didi Stone mais nzoka nde bandeko eloko ezali kosangisa Fally Ipupa na Didi Stone ezali likambo ya manager nini mpona gagner nini vraiment ngai Comment d'abord Lingambo qui je suis Koffi Olomide, le patron de la musique congolaise. Les 2 ou 3 patrons actuels de la musique congolaise, c'était mes travailleurs, non? Oui, bien, il fallait faire et tout ça. Vous le savez, non? Oui. Je leur ai payé des salaires. Ah, il y en a bien le patron de la musique congolaise, hein? Ah oui. Oh non, 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 franchement. Et il tient dans ça, il tient dans le film, pour la nini. Pour la est-ce que, on se voit dans les émissions. Parce que ma fille a monté une émission, tu sais. Ça devient un ndako, na yo, le big lelo, net mon kona JB. Na yanki on a pona, na, son c'est non, na ran. Aïe, baga, ça va péter mon quai de banga. Au ça, je l'assume. Na domaine, là, tu vois, attends, je vais répéter ce que j'ai dit. Oh, on a la ligne à moi, na naye, oh, Adep Sarambongo. Vous voyez quand même, non? On a vu dans la minonier. Il y a Adep Sarambongo. Il y a JB, Adep Sarambongo. Non. So Adep Sarambongo, on sait qu'on a combien? Là, bilan, là, ça va couler la pomme, chinois. Franchement, non. Vous le mandez comme on a quoi? Non, non, tu m'as là, mon local, la musique à Congo, à Zate. Fais la salle de mission, tu n'as pas l'honneur dans Zakanaï. Et heureusement, il a compris. Il n'a pas besoin de monter. Oui, on sait. On a besoin de monde, on a pas de succès. À ce moment, devant moi, on a derrière moi, on a succès. Mais non, le banane, il est dans le cas, boy. Oh, nous sommes là, moi, si naïe, tout le monde, naïe, tout cas, photo, pas, on va faire un petit peu, naïe, bien, on peut essayer de dans sa raté. Et comme un drame, na Congo, il n'a pas besoin. Mais oui, mais te le bango, kutu, so qui est qui yo n'a pas naïe. Non, les petits nangaï. Petit, moi, je suis votre papa.
bino tous les longs papa na bino. Oui, oui. Problème na ngi za succès au militro. Problème à Kofi succès aussi la télé. Si le na auto misaka ba remix banzi makare mais j'ai kaka denga na ko de la télé footadrome. Donc je te dis problème yango on a trop de jalousie. Trop de jalousie. Non, ma chanson préférée là-bas c'est Minou hein. Ma chanson préférée. Pardon. Nalobi, Fabrica, ça fait allons, on va aller chez l'état là. Est-ce que Bill O'Neill a gagné la Fabrica pour la Camola? Vous y évitez? Même faire la première la héritier, moi je peux vous le dire. Quand la Bino va spirituel, c'est des Burkina Mbang trop. Non! Non, la vie, on a la vie photo yo canapé mouké. Il y a la vie cofondateur ya Maïcha au 500 musiciens. Mutumalamu na musique à Congo le Kolanga azalité. Héritier yebiango. Yé moi comme ningango. Abenganga papa, héritier abenganga papa. Mais on a fait le monde à bon pour la nini. On peut savoir raison moko. Asali na nini. Non le que la plus petit na non les autres miki on a yemba na nini. Ma pesa wapi. Vraiment. Vraiment. Oh non. On comprend. Non, ça c'est les esprits. On a spirituel, ça m'a y été. Mais dans le bilan, c'est-à-dire il y a tout un paquet. Mais vraiment, pour pas les Camerounais, maman n'a pas fait avec ta musique, on fait du boulot, maman n'a. Mais ça, tu comptes niveau sur le boulot, n'a pas de boulot. On va profiter quand le téléphone l'appelle anonyme, numéro, on va passer une banine, on va benga benga. Kofi nga nino nga basinga te na Congo. Kofi nga nino basinga te. L'équipe là les Warriors. Nini basinga nga tibino boyebi. Ba waze kwa wana. Elongo na nga nini. Yawa kutu mzio sala kina umela na sala kaka. Donc ça nana la tante, je suis un diplômé d'université. Nana tante, dans un micro caméra pour la fin de mon on appelle ces valeurs il y a aussi hein? Moi quand je parle des gens, c'est uniquement pour me défendre. Le logo fait la Cindy. Mais ça dit, le logo Cindy c'est la musique à Congo, mais mon toco pour y avoir sali. Nano nanda on a dans la moi l'année moi si, tout moi si nae, ou linga Cindy, nani wana. Cindy le cœur, nana boya Cindy, naninga yembaka. Ah non, mon thème m'a payé, non. On a subi à ça la réunion de mission T, à l'obalikama mototé, le logo finga Cindy capo. Manager ya Didi Stone ye wana kaka ya fali na makambo tali Balenciaga. Fali Ipupa koma deja na kati ya Balenciaga. Balmain Balenciaga. Fali Ipupa koma ko habillé kuna. Alors lokola Didi Stone pa azali aza na kati ya Balenciaga a défilaga donc bakosala nde balobaka coalition il faut balingana pour fale ayebi ke wana mwana oyo ye amema bebe na ye mwana pirve na ngai mais bango mibale na kati ya masolo ya miziki baza na baproblème Fali Ipupa bakomi koakize ye moto akomi mogroso ya bavisa akomi kokase mpe baorchestre mosusu complicité na Félix Waseko ape aza na kati basale donc ndenge tomoni récit aza mpe na balie na ye ba Iran ba Chine ba Afrique du Sud ba Brésil bango baza kote ya Poutine bato mpe baza kote ya Donald Trump ba américain bango mpe bazali ba Congo République démocratique du Congo
donc bandeko na ngai makambo oyo ya miziki ekomi bagere ya kosakana te. Koffi Olomide Fally Ipupa aza pire petit na ye ndenge ye moko aza koloba bango tu baza bana na ye. Héritier Watanabe aza mwana ya Koffi Olomide po wana pire vie na bango, pire vie na bango, pire vie na bango. Ozwi Koffi Olomide bapeti na ye, Héritier Fally Ipupa bapire petit na ye, bango misato bango oyo bapire petit na ye oyo babeta bakati ya ndenge na ndenge akosakana te. Fally Ipupa ayebi secret ya Koffi Olomide très bien, ayebi ke oyo vie na nga afonctionnaka boye avivaka boye, ayebi yango bien 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 bien, ayebi yango bien. Frère Egola ayebi Koffi Olomide avanda na bapire petit na ye, apema na bapeti na ye, azala na bango bien. Frère Egola aévolua na quartier latin, Fally Ipupa aévolua na quartier latin, bango tout héritier aza pire petit aza mwana wenge mais pire petit ya Koffi Olomide bazalaka na ye bien parce que baza na balien moko boye ozosentir ke non donc baza très bien mais baye kobebana na makambo etali miziki. Frere azalaka na wenge maison mare me kaka balider wana nde batindaka bato, batinda mpe Frere loba boye loba boye loba boye po lokola ye azalaka chef d'orchestre ye ka fo aloba. Frere mpe aloba oyo tomonaka ti lelo na émission ya Karine Mokonzi eza wana ti lelo etikala. Frere azolobela Koffi Olomide etikala ti lelo me Frere lelo bakozonga na bango bien na vie na ye. Grand Mopao Fally ye moko azalaka mpe pa Mopao, Mopao mpe atinda bango bandeko atinda bango. Fally mpe baloba mpe babwaka bambwakela mpona kuru ya kale kuru ya ka baseka bamutungu yo baotinda yo bakri ebwakama bwakama ya ndenge na ndenge. Kote ave bokulu mpe azalaki na bapeti na ye aza kotinda babulantulu Al Pacino babendo sonko ti lelo na Koffi kutu ezalaka mpenza donk mwa boyokani mpenza mpenza te parce que bango bapire peti ya Papa Wemba. Alors balider sikoyo bayeba ke no bapeti oyo bino bozalaki kotinda bakomi mpe balider. wera bamusicien na yo ozalaka na bango oyo baevoluaka epai na yo lelo oyo nde tozoloba boye bamusicien wana bakóma na baje na bango. Donc wera son ye moto abandaki kotinda bamusicien na ye mpo bakretaka Koffi Olomide. Mais lelo soki otali lelo soki jibe azwi problème na Koffi toyebaka yango ke Kla Wenge mobimba bakolinga Koffi te. Kobanda na wera son Adolphe kuta akóma soki kaka olobi komba Koffi na podium ye avandi obengisi ye atelemi akei po mpe bawela na Koffi ti lelo toyebaka te. Adolphe Dominguez tata akóma mpenza soki kaka oye ovandi obandi kaka omoni Koffi Olomide baatelemi ake na ye ayina Koffi donc Kla Wenge bayina Koffi bango balobi moto ayeba bango ezali defao na makambo etali forme defao moto asimbaka Wenge muzika na epoke wana me bamosusu balobi eza Koffi Olomide
moto ayeda mpe bango. Mais lelo clan wenge na clan ya quartier latin bakomi na mobulu, mais frère egola aza mpe na makambo na ye pali pupa na minite oyo aza na ye azoluka asala so son mosusu. Boyebi ke mikolo oyo toleka oyo tobimisela biso temps, abimiseli biso temps yango ezosala succès mpe makasi. Mikolo aza susu na studio azoprepare susu eloko mosusu po asala ye wana pali pupa aza na ye na kwe na ye azogere masolo na ye ya ba warrior. Frère egola mpe kote bagaulois na ye toujours azokoidentifie bango mwana muyombe toujours na kwe na ye idéologie toujours tomonaki ye na Bruxelles une jeune ndenge atonisaki yango azokontinue toujours koévolue na ye son mpe ya sika donc album na ye single na ye ezotourne kitoko bango mibale na fali bazobeta biloko na bango. Mais polémique oyo esalami bandeko tokómi na biso na suka masolo na biso na Didie Masuki mobali ya mandefu ya pembe nabosani te semeki de moi super Anita na kati ya Lyon mbote na yo sika ozali. Merci na bandeko nyonso tu Clara de Bruxelles mbote na yo nabosani te bana eroga lisungi association ya solo. En tout cas merci mingi Papi Biba. En tout cas mbote na yo na Belinda Louvela. En tout cas mbote na bino bandeko na ngai tokomi na suka masolo na biso. Résumé ezali boye bandeko. Koffi Olomide na audio alobi ke JB Piana alataka bilamba ya ngwanzu. Bandeko na ngai bato batindeli biso bafoto balobi botala bino moko nani alati ngwanzu nani alati ngwanzu te me balati bilamba moko. Bandeko na ngai bilamba nyonso tu tolataka Koffi Olomide ga mopao esalamaka na Chine. Ntango mosusu eza basekret baentreprise ya bacouturier wana oyo basalaka bilamba basplikaka te. Mais na Chine main d'œuvre eza moins cher. Tous les bilamba ekóma nango na Chine. Papa Wemba aloba il suffit kaka nzoto endima. Il suffit kaka nzoto endima. King Keser aloba mvwata kumvwata kasi kalai tekniki. Biso tovanda na bamvula basefa toyebi makambo ya forme. Biso mo toteka forme na gambela na zandu. Toteka forme biso na ba année 80. Toteka forme toyebi forme. Toyebi ndenge ya kolinga forme. Forme eza nango kaka lisu kaka hey. Donc bandeko na ngai ezali pasi mpe mawa mingi. Bomona nakitisi mongongo mpona koexplike bakulutu na biso Koffi Olomide et surtout bato balobelaka baforme. Forme na mokolo ya lelo eza neti ya kala te. Omoi na kala ta toyaka bapoto awa na ba année 90 toyaki poto tobanda kosomba bilamba na bamagasin ntango so bato babuki legal bake bosombi baforme mpa bato babuki balegal babosani mpe te mfumu eto pupa mado bambote na yo sika ozali na ya lola nabosani te Jean-Baptiste Ngindu mbote na yo Tigala Zoureta pièce maîtresse Kolo Balanciaga moto aye abanda Balanciaga ye na fali pupa. Donc forme bandeko na ngai eza kaka lisu lelo nde toza koloba boye forme ko bato bakipaka su te essentiel kaka ozala propre obomba nzoto na yo otambola mutakala te ndenge ngai nabombi nzoto na ngai nalati chemise na ngai normal moto akotala kuna akojuge alobi na ndenge na ye etali ye me ngai nalati na nga nabombi nzoto. Congolais toza na problème moko toza nango eza critique.
Kofi Olomide oza kolata oza kosomba forme tomona kokotaka na magasin. JB Piana asombaka mpe forme na ye. Ntango mosusu nayebi te Kofi Olomide alingi papa chéri mpe bamonaka ye mpe na magasin asombi forme. Lokola forme asombaka te emonanaka te. Yango wana papa chéri balobi ke bapantalon na ye alataka nde balobi ya minene minene ya bacouleur mpona Kofi Olomide ezali ya ngwanzu. Et papa chéri toyebi kabetaka forme neti ngai en tant que congolais papa chéri alataka bien JB Piana kutu eyebani ke ntango bazalaki na attaque champ attaque de guerre ya wenge muzika moto abaza kobeta forme apart tata yaki JB Piana oyo forme ezovanda na nzoto na ye mpo ayebaki kolinga yaki tata tata na papa chéri bango bato baza kobeta forme donc ezolinga nzoto na bango mais lelo Kofi Olomide alobi ke papa chéri alataka bilamba ya ngwanzu bandeko toyebi te conseil mosusu ezali na kulutu na biso Kofi Olomide vraiment en tout cas kulutu nayebi ke video okotala yango sala effort en tant que yo moko ndenge olobi oza intellectuel ozali père des enfants en tout cas il faut sala effort olongwa na makambo ya koreplike na bapeti na yo bango baza bapeti na yo soki ozoreplike te ti suka yango bakozongela yo bawa kosenga pardon me ntango yo ozo koreplike bango bango bazosala yango mpo baluka basuccès na bango epa na yo mpo yo oza vie na bango bino nyonso tu bato tu bavie nyonso tu bozalaka na ntango ya kala wana eza baredi bino tu bolukaka succès epa ya papa wemba me papa wemba arepondaka mpenza mpenza te mosala ezalaki kaka lisango koyemba nakuta koloba yango na emission elekaka epai ya ndeko na nga Didie Masuki Kofi Olomide il faut koma lokola Alpha Blondy oza père des enfants bana bazali ebele oza na bana ebele lelo bazotala papa baza fier na papa na bango luka oyo banza kobeta baconcert na yo normal ndenge Alpha Blondy akoma awelaka lisusu te asala concurrence na bachicken ja fakoli te na ba Ismaël te bapeti mpe ya barap ya banini bazobeta mpe rege na Côte d'Ivoire baza ebele mais Alpha Blondy donc ase retira na ye apemi na ye calme akomi koluka kobeta baconcert na ye normal bafestival ezali ebele akendaka na ye bafestival na ye azozwa na ye de fiske oyo ekoki parceke asa asali nkombo Alpha Blondy aza na batitre ya danse soki alobi abeta yango les imbéciles akobetela bato donc banzembo ebele oyo eyali keno bato kaka bakotelema bafanfanfanfan makambo ebele banzembo Alpha Blondy aza nango donc batimi ya danse abetaka nde na bazénith abeta na babercy abeta nde de baplace eyali ke normal na Paris Alpha Blondy atondisaka yango plein 2000 places 3000 places 4000 places ata 8000 places Alpha Blondy atondisaka ata 10000 Alpha Blondy soki abe abeta même na bayu arena wana bato bakoyaka ebele yango Kofi Olomide betelaka bato baconcert normal bamona mpe Kofi Olomide na Olympia lisusu plein akrake sango mpe ekei na Paris balobeli yo mpe na Paris ke Bercy ezalaki donc incroyable baplace kutu eza te bato batelemi te na libanda c'est ça